Cher ami internet, na apesi na mbote bisika bozali, boza tellement ébélé Olanda biso vraiment na kati ya Fleur HD. Bino webika ke Fleur HD la rapongité et ça sera tout le temps ko lukela bino ba actualité na bino. Lelo toza na Evry Couronne. Et ça vraiment eza na Île-de-France na Paris pour na bato ba habiter tous en plein Paris. To ko kutana na papa na biso nde bomona tozani na plateau pas Philippe hein, tout moi Congo donc ambassadeur to molobeli ya ba congolais ndenge nzamba tindelai donc to solana parce que papa la biso pas Philippe aza na association oyo a dirigeaka liboki moko pona Congo donc voilà eza pona ko rassembler congolais surtout sikazali et aza pe na association mususu oya être les quatre êtres vivants na et les quatre êtres vivants et le 24 vieillard donc voilà ils ont la fondation oyo il a fondé qui yango il est fondateur président et il a dirigé pekara na yemoko wala to sola masolo na lelote to solango prochainement leloto yeli vraiment makambo etali vraiment mboka parce que vous omona makambo zo le kana est vous omona ndenge population vraiment psychologiquement aza mal à l'aise kotala koto basal na nzambe bazo trahir kotala pe bato ba politiciens bazo trahir donc trahison ils ont kendé de gauche à droite. Non monopoliser parole pour naie awa pambate pour tous années la plateau pambate. Merci à tout le monde à soutenir Abiso vraiment Blanchine Zonza Bambote Sigozali to sanité de deux loboko Bambote P Sigozali Peleta Fumu Guy Massamba le directeur et pourquoi pas Rocky Massamba da Silva les millionnaires d'Angola. Donc voilà, pas Philippe. Ma bonne année nabi ka tous temps rokuta na te bonne année. Na bonsoir. Bonsoir Nayope. Bonne santé. Santé, ça va, nzamba zo batela. Ok. Yo ebiga ngala ya pamba te soki na yeseke mabo mituna rotuna ezali. Nayebi. Mituna rotuna ezali. Mutuna liboso ngala rotuna vraiment. Lelo oyo kotala Félix Tshisekedi. Kotala président la biso ya mboka. Lelo oni okoloba par rapport ya personnalité na ye. Kotala Félix. Président de la République. Motona a multi-facettes. Ok. Et c'est un garçon très intelligent. Ok. Il peut s'adapter dans le domaine nyonso. Nengazawana. Oyo don zamba pesa ye. Et puis, loko na koloba, omoni tango tozana bitida kufinga bato biso ba congolais. Ok. Tolukaka nanu toyeba mutango aza nani. Nalobino c'est un garçon très intelligent. Soki totali na signe zodiacal. Ok. Il y a liboso, ezalaka poisson, il y a mibale eza gémeaux. Il y a Misato, il y a vierge. Mayele. Ok. Mais Yesikoyo, akutana na poisson lisusu mbisi ya mai. Ok. Donc Félix Tshisekedi a une double personnalité. Moko ezali esprit, moko ezali physique. Donc tant que mona na kawana aza koloba baza double. Ok. Esprit eza koloba et physique eza kosala. Bon. Lelo tokoki kokende mingi menevite suna chaki et siko na komaki comportement na ye. Parce que photo ye baye na ozalaka na mokuse mais un jour oh nzambe akopesa biso sous possibilité ouais tokolobango na molai. Ok. Mais na base nde eloko nde ya mabe oyo ekobebisaka Félix ezali amitié. Ok. Donc sans amitié nana développer yango vraiment te. Na motema o azana ngo azana ker moko midi na tiloka ya mwana. Motema mwana muke. Oui oui oui. Soki amoni yo lelo boye akobenga yo ami
d'un seul coup. D'un seul coup, vous se sympathisez. Abosani, Bawakala. Oyakala. Et puis, Aza Motomoko a linga ba discussion sans fin. Ok. Domaine na ye. Yangono soko moni aza ko bima mingi pona ko voyager. Aza ko créer ba relation sur relation. Bozomo nango bino moko te. Relation sur relation. O abimaki. Oh, voilà. Parce que ye soko kangi ye, eza loko étouffement. Même tant que koli aza mwana, nakanisi batu na mama na ye, ou bien bandeko na ye. C'est un homme qui aime rester avec Bami, Bazo Salana Bango Bambiance, donc Azali Ndengwana. Et puis, Soko Yebisi Elikambo, pour le bitala, la fleur à l'Obaki Boy. Dans un roman à la fleur, la fleur à Inakagai. Donc, à diviser Bino, Nambalamoko. Wana Félix. Ok. Ok, merci beaucoup, Sukoyo. Deuxième question, Isaboye. Lelo Oyo, par rapport à Ndengo décrié, mais Lelo Oyo, azo affronter Bitumba ya Este. Bitumba Oyo, Kabila Pe affronter Kiango, mais na Olingo Sala quand même, moi, comparaison Moukié. Bitumba Oyo ya Este par rapport à Kabila, na par rapport à Félix Tshisekedi. Différence, c'est ça. D'abord, ce qui totali. Atabato Bazako Fingaye. Ouais. Katangate, mais Félix Abotami na famille moko diplomatique. Non. Abotami na famille moko noble. Ok. Éducation à Félix na Kabila zande mon côté. Source Kabila. Boye biango. Ouais. Nenga yela kana Congo. Ezalo ko boko zo mona mongo na mboka. Boye na tant que rebelle. Boye na ye et bo pesi poste. Ok. Donc, sur ce plan-là, Bazana, différence. Différence, il y a vie sociale. Vie sociale, éducative et tout ça, là, Bazana, différence. Alors, ce qui Nathalie Kabila, azaki pe na ba qualité, mais ba qualité na ye ebimité po nini ba imposa ki ye. Azalaki garçon moko étouffé. Botale na visage, hein. Okay. Bon, Longine, c'est un type dépressif. Yépe, Alingi, liberté, ambiance, mais il ne pouvait rien faire. Et en plus. Avec sous commandement. Commandement, quoi? Botala Kabila, tam sous Katiki, à se délaisser, Bato, Wazo, Kansakaza, Kobangisa, non. Il souffrait. Ok. Il souffrait. Sokaza sincère. Un jour, à ça la mémoire. Aloba. Alors, Mopaya, Ayebaki politique, mais tu sais que d'abord, tu as mis un politicien. Ok. Mon différence. Oui. Yangwana. Et puis en plus, Tolingate, tu sais que dans un Congolais. Ok. Mais on a un Congolais. Bachika a marque déposé. Salaboy. Et ce n'est pas lui qui dirigeait. Okay. C'était Kagame avec les Occidentaux, l'Union européenne. Voilà. Non, par rapport à ce qu'il y a guerre, les lois, des guerres qui évoluent parce que du jour au jour, ils ont koufa, ils ont koufa. Ils sont na trahison ya nanga, à côté ils sont na kacha makambango ba congolais. Des souches ba côté ils sont na kacha makambango ba M23 ba congolais. Oui, bien, se réfère à meeting moko Mobutu apesaki. Tango makambo yaki ndongo ba colonialiste basalaka nini bakamata be bandeko na biso moko bati bango liboso. Ok. Donc système oyo échangeate. Système oyo échangeate. Ata balongoli mutu balongoli yo lelo o pe ko yawana akosala lolenge moko. Mais tokutane loko moko o tokobenga ngo lelo mokili comme un changement. De la mokili partout bouleversement. Partout bouleversement. Et motako yuko kanga eloko wana asate. Parce que zali bonzambe.
na likambo ya guerre Félix aza kobunda mais eloko nde eza koaffaiblir ye ndenge nalobaki no amitié barelation non c'est-à-dire il peut pas s'imposer devant bacamarade non aza ayeba koimpose te ata yo osali mabe oyo asali mabe akoyeba motu nini akopona te toza komona yango donc c'est le comportement de l'animal politique oyo azali kombo Félix Tshisekedi biloko eza kokweyisa ye nde yango wana. Alors le danger c'est quoi? Omoni Kabila toyebaki ya Rwandais mais ye aza mwana mboka soki akebi te histoire ekolanda famille na ye de génération en génération. Parce pourquoi bokonzi ntango ndimi yango donc ndima nyonso et puis ye entourage il faut bapusaka ye soki bozopuse ye akomaka na kanda akozala mpe capable ya koboma bozomona mosantu mais soki bopuse ye colère eleki a perdre contrôle akoki kosala mabe. Solution eza nini? Solution soki eza boye tosombi minduki ebele peuple apesi confiance na Tshisekedi peuple azali pour la guerre mais Tshisekedi décidé zate azali trop lent aza koyeba ndenge ya kosala te. Est-ce que ezali mpona bambongo po mundele place akangaka bapoliticien wana bakonte awa na Europe? nakopesa ko exemple moke moni mwana oyo Ibrahim ya Burkina Faso aza ne na konte awa te basoda wana nyonso baza na bango na konti te bokanga eloko nini mpona bango eza te eza lokola ngai mpe lelo oyo konti nanga eza riche te so bokanga abojwa mais baoyo babombi bamillion libanda ya Congo na libanda ya Congo ezali pasi yango wana fo kozala lokola Moïse akolaki epa ya Pharaon na bomengo mais ntango abimaki atikaki bomengo mpona kolibere mboka na ye donc nandimi nakufa nde nakengelaka ndako entre mwasi na mobali te soki baye koatake mobali akondima kufa mpona na bana na ye. Voilà. Alors bato wana batantaka eloko wana bazaka mibale na Congo moderne nani Lumumba na Munze. Ok. Alors lokola siko Munze Lumumba zalaki père na ye spirituel na doctrine. Ok. Yango moni Lumumba kufikan le 17. Le 17 janvier. Et Munze le 16 janvier. Le 16. Yana ba ke makamba Congo eza mystique. Ok. Et bonga to finga ka pona ko finga te. Vanda senga na Nzambe olobi makambo. Munze alingaki kozwa place ya Lumumba te. Ok. Donc Lumumba toujours likolo. Alingaka tikele kaka pouvoir wana. Apprenti ko lekeleve te. Okomona ngope siko esalamaki pe na Biblia na histoire ya Jésus na Pierre. Ok. Jésus batie na croix mutu likolo mais Pierre batiaka ye mutu na se. Abiso bokobomanga botianga mutu na se. Parce na koki même te kokoma na isika ya maître na ngai. C'est la même chose. Lumumba na Kabila. Parce que Kabila est nationaliste. Mota kosa yo. Wa kotsa ba Rwanda te. Bato akotsa ba Rwanda za ba Belge.
lelo soko tali Belgique ezali Rwanda Europe baza na eloko nini eloko te bapays ya minene France Angleterre bango nde moto basalisaka ye Belgique ana commerce nini ya diamant na ya koteka bavoiture na saxo basala ya misiki yango moni ntango belge akendeki atiki barwandais baremplaçaki babelge ok armée mpe ezalaki te mais félicitations na Félix aye kozongisa armée oui. mais sikoyo nde il faut nommer ministre de guerre ezali ya défense te mais Jean-Pierre Bemba azala Jean-Pierre Bemba azali ministre de la défense non oui ko défendre hein? Mais balobi ministre de guerre donc oyo alobi ke banome ngai ya kaka pona etumba la guerre c'est eza nini tuer et détruire pour avoir la victoire mais lelo sikoyo nini danger nini tande bakomosaka na ye sikoyo communauté internationale oyo kaka ba union européenne bango nde moto afinansaka oza kozonga mpe kaka plus pai na bango kaka bazwaka badécision duplicité toyebi bato oyo akoya pai no alobi bo na nsima asali makambo mosusu kagame azokonya koboma bo eloko nini ezoleka sikoyo e bakokotisa Félix ata ye azolobaki na kosimba makila te mais un jour l'histoire ekojuge ye l'histoire ekojuge ye oseka ye pa okoya na piège ya Jean-Pierre Bemba ya Jean-Pierre Bemba nini kasi ndenge baseretrouvaki na prison ke ye azalaki rebelle abomisaki bato aza rebelle te c'est un président de la République élu par le peuple Jean-Pierre Bemba non Félix oui te nalobi piège oyo Jean-Pierre Bemba akoyaki nango oyo asalaki emprisonnement ya 10 ans yango te Félix azokourir yango mpe non eza ndenge moko te mama ok eza ndenge moko te Félix aza président Jean-Pierre n'a jamais été président ok nana votaka Jean-Pierre Bemba motu te bauti na rébellion eza ndenge moko te mama Félix responsabilité kokoya nini parce azali président de la République élu par le peuple congolais ata aza koloba bon nga nako se gérer na droit te non ako se gérer na droit il faut yebisa mutamba tala oyo tala babandaki na bango déjà kotambola depuis kala na pays ba Jeannette okanga opemisi kuna mais non bato mosusu okangi obomi Moïse asimbaka makila te asimbaka makila alors maman hein eyapeka na bible ezaka na bible ko bajose nyonso basimbaka makila te mais tala Josué bakufa kala bazolobela bango kaka sikoyo chilelo après 2000 ans 2000 ans c'est Félix bakolobela après 2000 ans point d'interrogation alors soki alingi balobela ye il faut sikoyo akangi oyo babomi bakulu babomi toza na ntina koyeba yango te éliminer c'est tout yango anga naza kosenga na ye soki bakotala kasete oyo bakotala azongisa esprit ya manzikala esuna mitala basolo manzika tata moko babengaka ye Faustin Manzikala ok awa mpe na France babengi bango les tueurs de la République bazali yayaka pamba te awa mpe na France bazali oyo bakendaka bamission na bamboka koboma mpo na intérêt ya France so totina lokota français tokoloba les tueurs de la République Manzikala toza bajeune soki 18 heures ekoki biso tokimi moto akobima eza te asilisiki banditisme na kati ya Kisasa na ba Peugeot 504 baju bakotio bakofre yo kotuta ki banditisme esilaki alors il y a du chance ya kobotama na papa oyo asali politique ata ba histoire tokoyoka ngo mpe na baboti na biso elekaka boye nebi kazalaki jeune plus jeune par rapport à ngai mais balin
André Alain Tundu Zawana. Bato kala bazali. Bakufi bango nyonso mbala moko te. Bakufa mais sikoyo te. Sikoyo te bazana. Alors, il faut à ça la groupe les tueurs de la République. OK. Donc batali y a ça l'apologie à terrorisme. Y a ça l'apologie à tribalisme. Oh trahison. Bavanda banganye. Bayoka kuna ma muto salongwa. Ekobangisa bato. On s'en fout lorsqu'il s'agit ya ko défendre mabele ya bakoko na biso. Lorsqu'il s'agit ya ko défendre peuple congolais. Ba mama salama wapi. Tango ekoki kobimo abimaki ekoki suko ezetumba. Na kolakisa ngo na Bible mokolo soko yawa soko lingo ye tokotanga ngo na Bible. OK. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, Bozola n'a pas Philippe donc dans le cambo mot à mot, ça vraiment clair na maloba nae. Alors les autres sont comprendre église église ya biso lelo comme politique autre ezaka église autre ba église ya osambela. Oyebaka ngote mwana ngai. Ezalo ka kindoki o ka kindoki moyebi yango te. Bato wana bazala déjà na kindoki na bango depuis kala. OK. Soko bolingi bojwa exemple boyeba histoire ya Congo na bino. Bojwa histoire ya royaume Congo. OK. Boko comprendre bato yo facilement. Église wana yaki pona ko diviser ba Congolais. Église wana eza église politique ya ba intérêt. Na ko betolo ka lisolo ebitango esclavagisme eza na mboka na biso. Oui. Basango baza koteka caoutchouc. Non, baza koteka biloko ya nzambe. Po basomba ba esclave. E basango pe bazalaki kobeta kara na mobulu oyo elekaki na ntango wana. E ntango wana sikoyo bakongo alobi bayaki kokosa biso. Bayaki kokosa biso bato oyo babandi kokima église catholique. Donc likambo eza koleka nzambe aza kolakisa kimbango aza kolakisa ke botika église catholique bakongole bobima po esalamaki esalami na 1632 OK. avec le prophète Francisco Kassola azalaki kolanda catéchisme pa basango ne azotala o baza koloba ne esaleli lokuta ale azongeli kibokoko. OK. Akomi kobikisa bato na maladi, akomi kopesa bato bilei, azongeli oyo biso. Balokaki baboma ye abungaka aboye. Kassola. On a 1800. Na 1600. Et na 1632. OK. Alors nana koya Mama Mafuta na 1702. Yena Kipamvita. OK. Ndenge moko bayai kaka na idéologie moko bamindele bokende. Tozana besoin biloko na binote. Mais kanisa tango wana bato azobaki tozana biloko besoin biloko na binote. Donc royaume bazali kolia. Na Congo bato azali kolia. Mundele te mutako sala bilanga ba Congolais. Kino okoya komona bakotumba Mama Kipamvita. Wana siko ezalaki toloba Ancien Testament na biso. OK. Mais dans le Nouveau Testament na koya le 6 avril 1921 Kimbango. OK. Et le lorsque mon Afrique du Sud a soutenir Congo. Maman azar ezalaka te. Esprit molimo elandaka toujours nzela moko bien défini. Bazuta l'étoile ici qui est telemi. Bazola nzela. Molimo na yo. Elandaka nzela moko bien défini. Parce que pourquoi? Pourquoi? Na tango wana messianisme eyaki na Congo, Côte d'Ivoire na Afrique du Sud. Baza koluka bazongi na bonzambe baloka moto akobimisa bango na boumbu. Lelo Afrique du Sud soka soko simba Congo lelo andimi basoda bakufa.
ezali relation mystique depuis kala etieleka baivoirien nazoka moi naza komona boto sona bazwi révélation te to bango mpe mécanisme ekweyaka mpa na bango ok ekweyaka mama donc eza nango likambo ya négociation diplomatique te mais d'un seul coup ka bombala moko mais eza négociation non mama yo lelo na balabala na bino voisin soki bazoya koboma ye kuna bazotuta ye bino mpa na balabala baosani tobima parce que twana besoin kotuna te tata nani ale tokende mais bokoluka nini kaka diplomatie lere wana esi eleki kagame azoseka bapesinga sanction ya nini azoloba ngo ye moko te ale boboma babomi communauté internationale ezosala nini ukavu yango wana bauti kobomba eloko ezali wana na koyebisa yo makambo oyo ebandi na 19e siècle soki otali ndenge baza kose comporte ndenge base comportaka na Israël ok baza moke baboma bango na banani bango moto babomi bango ya baisraélite ya biso te soki otali mpe génocide ya Rwanda biso te bongamwa nini toza komema wana mpo nini ide na bango ya suka batya Israël ya poso moyindo entre Uganda, Burundi, Rwanda na Congo. Babenga bango les Caucasiens. Okay. Donc, mindele ya poso moyindo ba inventé histoire ya reine de Saba. Okay. Ndenge Ethiopie ezali. Lokuta mama. Yana biso mwana loko reine ezali pona comprendre place wana. Donc reine de Saba botaka te. Reine de Saba na Salomon na mama lokuta. Ok. Mama lokuta mama. Bakamata histoire na yo batiango langa pembe. Lelo Poutine alakisi binoti. Bolingi sou miracle nini? Boyeba biso ko kotika ko Jésus misu bleu. Non? Ba hébreu, oba ka ba hébreu, ezabino ba bantu. Ok. Oba ba na kati ya Biblia. Parce que royaume Congo bandaki na nord ti na sud. Congo. Yango na lelo yo tango za koyoka ke bazo boma ba Swahili. Nalobi mon peuple périt par manque de connaissances. Ba Swahili babalu bazo boma Swahili. Hein? Soko tali nyonso nation de Bantu. Yango na ngana za ko senga na makambo nyonso eleki na laksaka yo croix wana ya tricot. Eba ngo mama? Si na ebio. Tala tozalaki soki guerre eza na este ezoleka kuna bozomona bango lokola bato mosusu onde bino na bino babantu parce oke na este omona kibumba eza na bakongo kombo ya mboka kibumba eza na bakongo ozokende ndumba donc bakombo nyonso oyo eza na baprovince mosusu eza na Bukavu. Elingi koloba nini? Boza batu moko. Yango na lokola Félix a du chance moko pona ko libérer Congo. Ouais. Ezali te kaka vandio riposte et puis en plus c'est le réseau comme Sangai. Obi pourquoi nazo comme ça Jean-Pierre Bemba? Pourquoi? Jean-Pierre Bemba. Comment ni maman? Nga tuna moninga na nga moko papa nila. J'étais le premier à soutenir Félix Itanga comme président. Ok. J'ai eu des critiques ni la tuninga mais yebisanga pourquoi soutenir Mutuana. Na fuma parti na pesa ki Simbi. Et puis sur le non. Ok. Wana eza Félix. Yanga na za ko lobaka tika ba amitié. Ok. Aluka vwa ba Korea sur ba Bemba, race ba Bemba. Tala siko minduki ya Jean-Pierre Bemba nekenapo mama ntukana ba tsaki yango nyonso oyi soko ba kangi wa kofre ba récupérer ka biloko na bango nyonso. Ah ok. Tala siko mwana omuso zawana Jean-Pierre Liao. Na benga ke neveu na ngai. Ok.
toliaka na yao soki mpe akoyoka ngai soki mpe akomona ngai l'oncle Philippe parce que mama abokole manyanga bali yao bakanza toyaki na ndako awa toyaki kosala débat ya mboka ntango wana makambo oyo tomonyango te alors lingala toyembaka kaka na lingala ozala moluba lingala domina ozala mokongo lingala domina donc lingala c'est la langue la plus diffuse. Félix atika nano français abanda kopesa makambo nyonso sikoyo na lingala mitindo ordre na lingala ni otanga osala meeting na lingala Mobutu asalaki yango so Mobutu akazoba non Mobutu akazoba te même si azobanga baloba ndenge so atanga te c'est ça le problème aussi. Félix amayele mama nazobisa yo oh nyonso wa diplôme wana balobi une tête bien faite et une tête comment dirais-je na lobaka ngo na bosani une tête remplie n'est pas forcément une tête bien faite. OK. Moto muso aza na diplôme mayele zate bazo benga be docteur bazo belé esika wana mais Félix okotia na journalisme akusala communication na communication azali mais la guerre ndazo kokate sikonde guerre azo kokate po avandelika ya lisanga ya banganga ya bami wana bande bazo ko étouffer nazo ko étouffer mais soka du chairman Bemba akotisi bangala na entourage na ye mais kasi nga pesa ke défense Bemba pe face amsana mais oyebi défense papa ngai po nanga naza ko senga Alain André Alain Tundu akota esika wana bato lokola bamende amelane noa depuis kala bashoki tout mende amelane noa kala mais oui motetela sola likambo ana akoyebi so vis-à-vis oui omoni baguerrier sikoyo baentoure ye kobanga te toza na elonge okomona véritable face ya Tshisekedi bokondima su teke eza ye po aza simbi aza deux voilà mama eloko mosusu eza te. OK. Alors lelo tozomona ba église tozana plus de 1000 églises na Congo mais Congo ezozala attaqué on dirait nzambe abosani biso tozo comprendre te nzambe abosani biso po tolandi binzambi oyo eza ya biso te. OK. Peuple na peuple aza na identité na ye mama tovandaka awa me tomonaka kaka ça va pas tovanda plutôt mpona matériel. OK. wana moko takosa yo mais âme pourquoi etikala kaka kuna nzambe aza zoba aloba no mwana nga kekende na Congo aza zoba non nga nalalaka te so nazoyoka makambo ya Congo yo asi soki tosolaka no boye ezali une façon ya koparticiper nalobi te bato nyonso bandima ngai mais moto oyo akozala convaincu avec Saint-Esprit kimbangu akota parce que tokomi sikoyo na ntango kimbangu fula Congo eza su te ke banzembo ni boyimbaka wana oyo babeglise yango banzembo ni yo yebi toyembaka e mama Maria mbote toyokomana tala bakatolike misala na bango tolandi ba évangéliste miyibi kokosa même ntina poto awa nzambe akosala nini nzambe asalaka nde mikolo nyonso ezasala mpe déjà baemile eglize nyonso kolongola batikala moke bavrai basali ya nzambe oyo bakopesa éducation na société oyo bakosalisa société mais eza te bacompte bakomi bariche bajipe aloke mbongo ngo ya peuple eza mpe ndenge Kabila ntango aza kotambola na rando mbongo ya Congo ye yaka na mbongo nazalaki plus riche ke ye famille nange ezalaki plus riche ke famille na ye même ya yo même ya bato ebele
na éducation tozwi ya kitoko lelo oyo akozonga lisusu te baza koreve na bibilia deja aza déjà condamné 18 ans ekoki mbala nsima ntango koya tokolobela pourquoi ekoki Ok. toza na makambo ebele bateme ebele ya koloba. Ok, merci beaucoup. Donc, comme la souka vraiment, il y a émission à biso pour na biser na tante. Alors, on a autre solo li et là on ni message ni vraiment au bombela qui peuple congolais pour na ba la nouvelle par rapport à période de solo qui ça. Ok. Et là on a remarqué et ça dans la même période au Lobaka na mois de février. Ah Non, bon? au Lobana janvier au Lobana mars au Lobaka à partir le 23 de Lobaka. Il y a seulement. Il y a solo. L'émission tu es dans le mois de février. Oh. Péjou on boule betara. C'est que dans un message moi quelconque au bombele biso. Ngai message on naza ko senga. Na dû référence na papa Jano Bombenga. Ok. Tango naza nanu mwana sobi mwana c'est-à-dire jeune. Tozaki naza okende ngembo na baro babengi au grillon. Ok. Na Masimanimba. Bana kasavu bebele awa bayebi awa. Bayebi. Alors, nzembo moko ayemba tokufa nzala likambo te toyebi nyonso tolingi tozala libre pauvre na liberté toboyi kozala riche na bowumbu elingi koloba nini banzembo wana eza te loba nzembo lelo oyo ezali koedike biso peuple congolais zala pauvre ozala libre koluka te ozala riche na bowumbu okende kolongolaka sapatu nye ya mutu mpo na mbongo non nzambe asali yo mutu na image na ye tobanga nzambe toza kobanga nzambe te yango tozokutana na makambo oyo nyonso. Ok. Tozonga liboke ndenge bakoko na biso baganyaka indépendance tozonga liboke ozala mungala ozala musingombe mukongo tiaka mukongo po bazebele ozala mungala mutetela bino wana mongo totia bino ka bangala. Ok. Ozala mutu ya muswahili ozala muluba nazobenga ngo nini tuna ngai kuruze ya Congo. Okay. Yango moni drapeau tolobeli yango te mais jour musufu tolobela likambo wana. Ya drapeau na si semaine prochaine ya pour na drapeau. Omoni kuruze ezalaki soki likambo zeleka kuna na Kasai biso te mais lelo nzamba alakisi bino ke boza babantu boza bomoko. Voilà. Zola nengo lobi bien corps ya Christ za nengo nati. OK. Yango na croix ya Congo to memango. Biso so matanga. To lingana. To tika bozoba to landa bato wana te. To tika na kofinga. Kofinga neza suna tina te. Memali kanisi ya malamu. Nengo leo to sala na yo depuis to banda. Osoka ngana finga mutu. Siko na kati malwa tena bia siko ndenge bato bazolata bateni wana o bazo soutenir FARDC. Est-ce qu'ils ont vraiment elamba fatola ta ofto faitola ta mwidu et tout ça matanga ndenge bato bazolata bateni ya basoda ke bazo soutenir FARDC. Oyebi baloba eloko moko. Soki pays ezali envahi occupé tout le monde devient soldat. OK. Soki balingi ba soutenir FARDC, nga nazomona ngo yango te. OK. Balata teni ya vert blanc et jaune. Qui qui pamvita lataka. Qui mbango lataka. Yangwana. Parce que sur le plan spirituel, et ça a un impact. FARDC, ils ont armé na biso. OK. Toza toujours na bango. Ou balata batenya basoda batambolaka tokoma kolata ngwati tina ba clip ozomona ba clip mutazo kende feki wana la chao mais soki balingi nengo na te balata teni ya vert blanc pendant ko casser catholique
parce que wana euti epai ya mama ki pamvita et puis eza na signification monene sur le plan spirituel. Voilà mama. Ok. Bambote ezali? Bon, nakopesa kaka na bambote na baye oyo vraiment bandimaka ngai ya liboso junior kamata mbote munene parce que yo nzambe apambola yo mwana ya mibale nakopesa mbote na leki na nga mwasi Brigitte. Ok. Bato amemelako ba bénédiction bazali bato ya liboso meme na vie na yo fo yebaka yango. Ok. Bon, napesi mbote na bambila kanda na paso na maman bazebele. Ok, merci beaucoup. Na rubika de A à Z. Donc voilà, on a papa Philippe Azambote parce que vous êtes tellement ébélé RO ma combo à la raté. Le bakaka A à Z. C'est de A à Z. Donc voilà. On a écouté une émission pour la première fois que c'était vraiment là pour s'abonner, pour partager parce que actualité de la musique était. Rubika musique era robina ezalara, er ya royemba ezalara mais RP rokolisa mayele, kokote lora mayele pesa. Donc Fleur Monde HD bon que tous à partout. Donc on peut s'amuser au chance, au écouter l'émission, au partager, au s'abonner, au commenter, au télévision moi j'aime. Il y a un moment là que tout le monde sous le bina tongo, tout le qui la bino actualité à seka. Merci à tout le monde, merci à sénateur Beke, big manager, sénateur Beke wala muleke belé, belé tanfo mutobo sanyote et pourquoi pas à Blanchine Zonza. Bambote vraiment et Sika Ozali, Guy Massamba le directeur et Rocky Massamba da Silva les millionnaires d'Angola. Beau s'abonner na Fleur Monde HD, bon, on a la dessus. C'était tout pour l'emballasima. À la prochaine.